Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Ndeka na lobaka. Donc, vraiment fidélité au narotikate parce que bino, ceux qui bozolanda ngai, bozali kobenga, ezali vraiment kopesa ngai courage ebele. Donc, c'est la raison pour laquelle émission Oyo Alelo, nakobanda yango, nakopesa bambote na bato babenga ngai. Donc, bako se retrouver. Donc, na bandi penza, na bato makasi, bakoti makambango. Donc, na pesi mbote, na maître des maîtres, maître les mabe. Donc, monika ovandika bobu, atindelo ba vidéo moko na cadre ya idolo. Donc, na kobosa na te maître des maîtres, mbote na yo, yango wana. Et puis, na pesi pe mbote, le maréchal Ndjoube. Wana penza, petit frère propre à parler. Donc, maréchal Ndjoube. Donc, azana kanda ya mboka mikolo yo, kosakanate akoko, lia mutu likolo ya mboka na ye. Donc, sans oublier maître John, le Moïse, maître John, on est ensemble, yomoro yebi, ba idolo, auto-développaka. Donc, na pesi vraiment, mbote ya trop, na maître oyo babenga ngai parce que ils allaient vraiment très encourageant ceux qui to vandi boye mbala moko babengi yo pour ba féliciter yo na makambu oyo ozali kosala et pesaka courage pe makambu ebele na motema. Continuer sous avant to kota na sujet na biso ya aujourd'hui na continuer sous na kopesa mbote na master nanga vraiment ya école omonia na poto lem susu bat mususu bakuta na kawa ki camarade pesa la bien mais oyo susu bo 8 ans depuis mboka surtout tant bozala ki ba adolescent ezala susu makasi koleka donc nazo pesa mbote na master nanga Égide de Fer Égide de Fer grand producteur oyo bino boyebi azala ki pe mikoleleki na problème à santé mais maintenant moi Nzambe ça va donc azana na convalescence na pesi ba mbote ebele Égide de Fer massa na ngai ya tango ya coupé donc vraiment sujet ya lelo na 5 minutes na lingi penza bo landa yango na bokebi nyoso parce que ezali très capital pour sujet ya lelo nazali ko lobela ba candidat oyo bazali na élection présidentielle invalidé bango te baza na chance à rotikala donc na lingi vraiment na lobela bango makambo eza capital parce que na yebité pour congolais to prévoyaka te do to sala ka makambo moko kaka na sentiment na yebité donc ba congolais oyo bazali invalidé te to moni bango ba oyo batikali to moni ke Kanambe asali tout alongoli ba tête oyo bazalaki vraiment na possibilité ya gagner au monike makambo sala Katumbi bo moni Katumbi aye na frontière na kansi na rotiela bino boka yemo Katumbi ndenga lobaki ndenga zolela na monoko mboka sikoyo makambo Kanambe asali boyo kananu Katumbi alobaki. Votre accueil pendant les 2 jours à Kasumbalesa. J'étais là avant-hier et j'étais là hier. Je voulais traverser pacifiquement, retourner chez nous. Je n'avais pas une armée. Je voudrais aller participer à ce grand rendez-vous qui est en train d'être gâché par un seul homme. Un homme qui ne veut pas la paix. Un homme qui ne veut pas la démocratie dans notre pays. Un homme qui veut choisir ses candidats. Joseph Kabila. Nous n'allons pas accepter. J'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi. Ils ne m'ont pas donné cette autorisation. Je me suis dit, je dois me battre. Je me suis battu, je suis arrivé à Kasumbalesa. Ils m'ont refusé le premier jour. Ils ont refusé aussi le deuxième jour. Et on m'a signifié avec mon équipe que le Congo ne voulait pas me recevoir. Mais malgré ça, Kabila oublie qu'il y a notre constitution, qui est une très bonne constitution. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est un bon accord. Je vais me battre. Je vais utiliser la constitution congolaise. Je vais aussi utiliser l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc soyez forts, ne vous découragez pas. Je vais me battre pour que tout le monde puisse participer aux élections. Le temps est venu, nous n'allons pas laisser un seul homme écraser tout un peuple. Nous sommes à 80 millions de Congolais. Ensemble, nous serons très forts. Ensemble, nous allons changer notre pays. Et le plus important pour nous, c'est la paix. Ma compassion aussi à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Ma compassion aussi à tous ceux qui souffrent dans nos prisons injustement à cause des élections.
Que Dieu bénisse les Congos. Nous voulons un Congo fort. Ne vous découragez pas. Nous devons avoir la foi. C'est le plus important. Que Dieu bénisse les Congolais. Bolandi Katumbi Oyo Alobi. Donc, Katumbi Alobi, Nyosotu Oakori Koloba. Donc, Mbembape, Boyebi ke balongola ke donc Katumbi batie orge, Mbembape batie orge, mais sikoyo Nabato Nyosotu, Otozo Talawana et Tikali Nde Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi azalina bamisusu, mais bamisusu wana toyebi ke baza penza na makasi te même élection ezalaka na ba surprise nango, mais tozali kolobela Félix Tshisekedi. Congolais toyeba en particulier ba tu oyo batikali pona course ya présidentielle. Kanambe boyebi ke azali Rwandais. Kanambe azali Rwandais asalaka makambo na maka ba Rwandais ya cash au moni tant biso tozalaki le msusu tozo kipete to moni alongoli Shadari en tant que ministre intérieur a cotisé na côté ya parti na bango ya PPRD biso to mona ke on eti OK ba bandek déjà ko préparer ba makambo na bango na batala komboni ba koko tinda na ba machine a voter tant bazo salango na kuna na Corée pour déjà bazala après na makambo na bango ya on bomona ki ata yimoko zoba ya mende alobaki ke donc ba opposant baza prêté bango ba ko gagner kaka ba élection. D'ailleurs nazo tikabino botala lisusu nyangala kata oya mende makambo alobi pona ba opposant botala ba comparaison oya zo sala à la comparaison mo na tinate azo comparer makambo ba élection na makambu ya mwasi na mobali na chambre. Donc mende na habité mende muto mayele mende soka komi na niveau oyo na habité soki azasu normal ou bien komi mutali boma bolanda nanu mende comparaison oyo azo sala qui n'a rien à voir na makambu journaliste à Tuni pose les décisions qu'ils prennent. Plus question d'envoyé spécial. Jamais nous au pouvoir, et puisque nous serons encore au pouvoir parce que l'opposition ne s'est pas préparée, il faut oublier l'implication de la fameuse communauté internationale dans les processus électoraux comme envoyé spécial. Ça n'existe pas, ça ne se fera plus jamais, puisque c'est la meilleure façon de violer notre souveraineté. Nous n'accepterons plus. Et c'est notre devoir de défendre la souveraineté du pays. Le président a prêté serment pour défendre la souveraineté de notre pays. Est-ce qu'à nous seuls nous suffisons? Pour les élections, nous devons nous suffire à nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire un enfant à votre femme, monsieur. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un autre pour choisir celui qui va diriger votre pays? Je n'ai pas besoin de vous pour mettre au monde mon enfant. C'est ridicule la question que vous posez. À nous seuls, nous nous suffisons. Ça veut dire que vous, pour faire un enfant, vous avez besoin que le voisin vienne coucher avec votre femme? C'est ridicule une telle question. Donc, bino moro boito landa mende na kansi mutu na eza soubiente mende yo makamto sala yo mende tango gouvernement au changer parce que kanachan ko kende Shadari na bino makambo zo sala mais mende yebaka ke tokotika yote. Donc bino mo botala ka ke comparaison azolo ba makambo boy na âge na azolo ba makambo boy donc yo mwasi ya moto na kata chambre au côté eza na rien à voir na makambo politique. Donc na zongeli siko pour na développer makambo oyo ba candidat o batikali. Ba candidat oyo batikali na présidentielle bocha na mutu na bino ke mutu akogagner Shadari azate. Donc mutu akogagner Shadari azate, c'est la raison pour laquelle bino il faut boboya élection présidentielle wana. To monaki ke Félix azotelemela déjà machine à voter mais yeba ke machine wana a triché bango batu ya pouvoir bakotika yango te parce que ezali eloko eko permettre bango ba gagner. Donc d'où il faut bino botelema. Mbembo moni makamba salio na lakisaki yango ba avocat no ba se défendre bien mais la preuve est la biso ke cour constitutionnelle wana ezanango ya Kanambe baza osala la Kanambe parce que ba invalider yo ba confirmer yango ke ba invalider yo donc po bomona ka ke cour constitutionnelle wana ezali ya Kanambe donc ceux qui ba vote koti mobulu bango ba koki jamais koloba maloba différemment na Kanambe parce que cour constitutionnelle wana ezali ya Kanambe. Donc Mbemba omoni makamba salio ba invalider yo Katumbi omoni makamba sala yo oye okota na frontière bo o community donc neti mbwa liboma okende bo ba salio masolo. Donc bino Mbemba Katumbi donc bosala par tous les moyens boluka masolo nyoso tout na Félix Tshisekedi botika makambe élection wana bo landa masolo nga na zo sabino. Donc Kanambe kana chien soki azaka ka envie
ekosimba kate do kanambe faut basala ma solo ndenge na zoloba il faut azwa ma solo na mbunchu ou bien na dikosi donc botia na binote parce que to monaka na suka awa Félix azoboya machine bango ba ko imposer machine après ekosuka na problème pongana na monate opposant moko sa kufa na manifestation ezalaka kaka ba peuple oyo ya pamba ba peuple oyo bazokufa nzala bango ka mutu bakufa to mona Fayulu azwake botu na mutu mutu ekoma kisoki marque nini ayaki mbangu na poto a se soigner donc tangu makambo yindaka ba opposant bino bokufa te ezaka peuple mutu akufaka to boy susu Rosimo kende akufa lisusu tout nazali ko insister ezala candidature unique et opposition mutu a regagné Shadari azate donc bino bokuki kondima vote wana te tuna mutu aza na rôle na ye ngai 5 minutes bo monique azosala ngo avec conviction donc mutu aza na rôle na ye donc bino monika la nazalaki neti kati ndenge lelo neti ba petit nanga dilondole basala kamena osala tout na récupérer petit nanga wana parce que azaneti na kati ya secte morobo makambo azosala azoyeba te na ko récupérer donc na monaki ke noko za na kati na niveau oyo kanemba azosala okoza na kati te ezaneti ke ozali na non assistance na peuple na yo donc yango wana na ko koza na kati te na ti donc 5 minutes nanga na vivacité nanga bino na kanisi bato balandanga bazopesa raison de baka tout le monde est d'accord nazali ko sala musala o il faut na sala pona mboka na ngai donc nazali ko insister Félix Tshisekedi yoza na minduki te na yebite soki o sala ndenge nini tangu kanambe kana chien a sala makamone po basala élection na suka e ko suka o monaki papa ndenga suka ki akendaki ko sala prestation de serment na ndaku kaka boye donc kanamba yoka ki sonité donc yo pe ba yoka sonité yo netozali mutu moko makasi donc oza tetia ko sakana te kutu ko leka papa donc parce que to yebi ndenge tozolo ba bodaye na tiela bino ba image bato ba tiaka tembe na Félix Tshisekedi o abandi kaka makamsuko botala na les années soki 90 ou bien 80 ba 80 botala déjà à partir ya Erwana bazo bunda contre Mobutu donc ba boyi papa Tshisekedi akene na Kisasa botala eloko legeki na aéroport na ba soda belge bino moko botala Félix Tshisekedi atangisaki makila na ye do pona mboka po bomona ke yazali nyama netumba donc bino moko botala ba image oyo Félix Tshisekedi a bundi na ba soda belge parce que ba compliqué ki papa Etienne Tshisekedi akene na Kisasa. Seulement voilà, M. Tshisekedi est retenu au poste de contrôle. À ce moment, on ignore encore pour quelles raisons. Parmi les militants de l'UDPS, l'ambiance s'échauffe. Ramenez une bonne réponse parce que ça va tarder. Le temps continue donc. Les heures tournent et finalement l'avion décolle sans que M. Tshisekedi soit à bord. Il ne pourra donc pas participer au meeting. La colère éclate. Résultat, 3 blessés dans les rangs des forces de l'ordre, 2 blessés parmi les militants zaïrois. Il n'y aura pas d'arrestation, mais l'affaire ne se conclut pas là. Nakanisi bino moko boito landa donc combat ya IDPS et banda ki sikote combat pe ya Félix et banda sikote banda kala bomoni kazaki jeune donc alingi nyamu nyamote bomoni kazo sa ba soda que ça va barder bomoni ke esuka ke donc ba bundi na ba soda likolo kaka ya démocratie donc Félix abanda makamo sikote mais ndenge tozo epsa Félix siko ndenge tozo epsa yo bo éviter élection présidentielle parce que Moutou a gagné Azate. Nazali Kolobango et puis Nazako répétango Moutou a gagné Shadari Azalité parce que ba yebi makamuni ba sali na machine à voter. Yebi ndengeni ba s'organisaki parce que kanambe kanachien azazo bate soka tiaki Shadari a yebi masolo ba kosala après pour azonga na pouvoir parce que yé alagisaki biso depuis kalake akotika pouvoir te bo kansate ke parce que yé aza rwandais azala ba mayele moko ya simasima donc ko kansate ke yé akotika la Shadari penza a kumbela makamuti na suka yé soka komi na speaker bino na émission nanga o elekaki wana akozonga na kati ya pouvoir à partir ya Shadari donc ba opposant donc bato bazali na kati ya élection présidentielle ba oyo ba invalidé bangote bo ya élection présidentielle wana sikoyo donc toza ko mona ke
o bazolo bela makambo ya nationalité mais nakotika bino bolanda vidéo oyo Mubake ya IDPS alobaki concernant donc ba nationalité étrangère ya ba congolais en particulier oyo ya Vital Kamerhe bino moko bolanda ngai nazana Kigali po Tshisekedi tosalaki ASD Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais emema biso na Kigali na sala 2 ans kuna donc nayebi batu nyonso wana nayebi bango ezala mokolo moko boye na tongo officier moko rwandais abenginga abi yaka place moko boye na hotel na kei kuna côté ya self service pembeni ya piscine nakoma kuna Kamerhe yoyo Didier Etumba yoyo Katumba Mwake yoyo donc les grandes personnalités de l'époque à Kinshasa. Oh. Alors, leur bango va moningai va comprendre que Barwande va piéger bango. Pour les co wana ezalaki invasion Rwando-Ougando burundaise. Invasion Rwando-Ougando. Sikoyo Kamerhe lokola munoko na ezalaka pete boye soko diare. Abinanga Mubake toi ici. Nabi, non, c'est à moi de te demander. Qu'est-ce que tu es venu faire chez l'envahisseur? Donc, tout le monde va comprendre que en fait, les attraper en flagrant délit. Telemi, Rwandais va comme Seka. Natanga kutu kombe ya Rwandais moko ya kufaki karege ya Patrick. Oazaki responsable de la sécurité ya bango azalaki wana. Sikoyo bango batelemi bazokende. Kamerhe azokende boye namoni ba papa mibale bazoya. Baya kopesa embote. Ba papa na bazoloba Kinyarwanda. Mais devant témoin yempe atelemi sikoyo amoni akorevese alingia mema bango musika. Bazolo banana Kinyarwanda bapesa ni yambi na bango wana bapesa na kawana yempe bandiko loba na munoko et puis akena bango musika. Karege alobi nanga omoni papa leki na yewa. Mais na apesi ngai adresse apesi ngai na adresse esika bafandaka famille na ye kuna na Kigali apesi ngai yango na bimisaka na télévision wana nabombaka yango te banda mokolo wana na yoka démenti te. Est-ce que Karege akosaka ça c'est pas mon problème mais yo soki Karege akosa po nini yo demataka yango te yo kolo makam donc wana etalinga isute yango wana vraiment merci à suivre vraiment à suivre vraiment à suivre donc sikonga na kosenga yo hein ola kisaye makambo na lobi oui ko ba komole balingi ba yeba est-ce que Karege akosaka to alobaka vérité yango wana à suivre merci bon bowiti kolanda bino moko bolandi oyo ndenge Mubake alobi soki ezalaki lukuta pourquoi tilelo Kamerhe a lobate ou bien a loba yango te a contredisa Mubake makambo alobi te Mubake azaki clair azo préciser pe place bakutaki bango donc bino moko bozomona lelo ba congolais de souche ba komi ba étranger donc exemple neti Zakari Bababaswe a komi étranger bino bosi bomona belge komone Bababaswe bino bosi bomona belge kombona ye Badibang ezali nationalité bazwaki par rapport à sengi naturalisation bapesi bango peuple congolais photos à la heureux que mutumura za na mboka moko étranger sengi nationalité bapesi yo kanzi soki au sengi naturalisation est automatique bakope ko boyela yo donc soki ba Zakari babadi bango bazwaki ba nationalité ezali nationalité bazwaki po bazaki na bamboka wana po na ba avantage mususu. Donc, nationalité, on a double nationalité, c'est hypocrisie, on a lobé là déjà. Donc, par exemple, tous les joueurs, on a biso, petit, on a biso, de Obabeta en équipe nationale. Combien bazan na nationalité congolaise? Bazé belete, bango tout baya kana so baye, ba pesi bango, ba passeport congolais, ba ke ba beti ba match de so ba sisi, ba zuba passeport na bango belge, anglais, hollandais, français, ba zungi na bamboka na bango. Et puis nationalité on bozo tia tembe bozo sala ka on fier nationalité kanamba ça baby sango nationalité zaki prestige tant zaki zaiwa na lera Mobutu olobi ke ngaza congolais voira bangio camerounais bangio ivoira bangio camerounais bangio siko congolais ils a soni kutu koloboza congolais biso to mona ko ba pays ya bien net Maroc Algérie ba Tunisie
baza en France tango alingo ke na mboka na ye abimisi passeport na ye akei na mboka na ye akoti do tango alingo zonga na France abimisi passeport na ye français akoti bon problème ezani hypocrisie wana bozosala donc nationalité double nationalité wana eza hypocrisie à part Kanambe azali Rwandais ya botama Rwandais akola Rwandais donc yé kutu donc bako changer te mais bato mususu bazwa ba nationalité donc ça veut rien dire bazali ba congolais de souche parce que mutolu na bango bakundango na mboka kuna na Congo eza ba makambo eza ba faux débat na zolo bake à part Kanambe azali Rwandais de souche yende donc nationalité wana ko changer te mais ba onyo su wana to bezali faux débat na pesi bino exemple ba joueur au ba beta na Léopard wana so baye bazara na ba nationalité ni bazara ba nationalité française belge hollandaise pour ne citer que ces trois là ba yaka ba pesi bango passeport congolais est-ce temps ba beta balle wana ba beta balle mabe donc makambo wana eza ba faux débat moko ya pamba donc yango nozo mona ke ngana s'interniza na yango te donc muto aza étranger to yebi ezali Kanambe donc ba Kanambe lelo bakomi ba congolais ba Kambe bakomi ba congolais bolandi vidéo bongo siko ba vrai congolais bolingi ko écarter bango po na na makambo na bino moko boye o bozoni ko sala na ba élection pas de pona ko écarter bato bomoni ke baza na moto ya regagner l'élection donc wana eza faux débat bino moko botala nazo lakisa bino zoba ya journaliste wa mwasi makambo azol bazo pesa communiquer na RTNC na bango ya Kanambe ke bato mususu batika déjà ko se précipiter ya ko sala neti propagande banda bazo ka sonité nani yango candidat o ni nango déjà ça bani ko sala élection ezali candidat na bango Shadari Mutu baza ko lala te tous les temps bazolo bela makambo na ye na RTNC moi si au benda ba journaliste on a habité sur ba wuta wapi donc bazolo ba n'importe quoi moko ya osakana te donc ba misusu batika koloba makambo déjà que élection ne bandite nani azosala propagande ba télévision ni nango bazosala propagande ya nani ezabino te RTNC bazosala propagande donc bino mobolanda zoba journaliste makambo sakolo communiqué avant de clore complètement ce journal. L'Association congolaise pour l'accès à la justice demande au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de bien vouloir interdire la campagne électorale précoce qui s'observe dans certains médias. Il se dégage de leur monitoring fait durant la semaine allant du 14 au 21 août que les reportages relatifs aux activités des partis politiques membres du FCC et une chanson d'une artiste musicienne dédiée au parti présidentiel. Des affiches des candidats sont postées dans les réseaux sociaux comme si la campagne électorale avait déjà commencé. La CAAJ demande au président du CESAC d'y mettre fin et de sanctionner les récalcitrants. C'est signé Maître Georges Kapiamba. Bino moko bolandi makam journaliste azoloba donc on dirait mutali boma moko ya mwasi azoloba ke nani soki ndengini est-ce que Shadari mutu bazosa ile propagande be ba candidat mususu bazosa ile côté est-ce que bango baza na télévision osala Shadari bazosa la ye na mente propagande bazosa ile na RTNC na télé 50 propagande naza ko lakisa bino moko donc botala penza libala o ezara ya biso na biso ba bantu botala ndenge za kitoko botala donc ba ex-président na biso akala botala président Kasavubu na président Mobutu ndengi bayambi basi na bango ndengi bavandi na basi na bango ndengi bazoyamba basi na bango na tendresse mais sikoyo bino bo lakisa ngai na pesi bino devoir bo lakisa nga photo o ya Kanambe na mama Olive akangiebo donc pour dire que azali donc ezali bala moko ya Rwandais na congolaise donc botala ba photo o bomo na bien Mobutu ndenga kangi mama Cessé Kasavubu ndenga kangi mama Kasavubu mais bo lakisa nga photo ya Kanambe akangi soki Olive boy ezala raté nazali ko expliquer bino siko pourquoi Kanambe azobeta tolo alobi ke élection wana donc ba communauté internationale bakokota te bakosenga mbongo te élection wana gouvernement congolais ya muto organisation parce que pourquoi Kanambe alingi ba mindele bakota te bapesa mbongo te parce que soki mindele bakoti na kati bakosenga transparence bakoluka batala ba machine à voter wana ndenge basaleli yango na Kanambe a signé ye moko asala makambo nyonso to abimisa mbongo ya trésor public ya biso moko basala élection parce que tant basala élection ndenge bakotricher bakosana compte à rendre à personne parce que soki mindele bakoti na kati bakotinde ba émissaire na bango bakozala wa bazo contrôler machine wana OK bango bayebi ke tricherie o bakosala na kati il fait tikala na circuit ya bango na bango ba médiocre po
yiba bien parce que ceux qui mindele ba koti na kati et ko pesa mobulu tant bango ba banda ko tia bat na bango na ba place ba vote wana ba verifiaka et ko pesa buzo ba yana kanambe aza usala tout alobi ka obeta toloke Congo mutu ko pesa mbongo parce que talaka ba mi yibi wana okansi yo kansi personne ezaki normal ba pesa ba mbongo bango boya po ba yebi ke ceux qui ba koti ba mindele na kati ba pesi mbongo na bango ba za na moya ko loba sur élection ya wana kanambe na batu na ye ba yebi ke ba ko tricher ba lingi jamais ba kota mindele na kati bino moko boyebi ke élection présidentielle ezo salama na ba candidat ba tikali wana boyebi bien surtout mata to kita donc mutu akolia Félix Tshisekedi azate Shadari wana Félix Tshisekedi akolia Shadari wana même atanga mo bo club wa sezanga de tout le monde est d'accord na kolia Shadari Bokecho premier akolia Shadari il commandait so akolia Shadari na Londres kuna général Ngando akolia Shadari na Allemagne kuna commandant Scorpio akolia Shadari awa Babe Masomba akolia Shadari Martin Salaire akolia Shadari Méthode Moulenda akolia Shadari Pierrot Itela akolia Shadari Petit Nanga Volcan akolia Shadari Babe Masomba akolia Shadari ta Odombo Kutu akolia Shadari donc Shadari ako gagné mutu moko te na ba élection soki ba tibo donc ba tout ba kolia ba même mama Congo akolia Shadari donc Shadari a yebi ka kopola mais bango bazali ko compter na machine à voter na machine à tricher na bango donc sikoyo po na kosukisa na komi vers la fin ya émission na 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord nazali ko répéter les sous Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi balongoli bino na Jean-Pierre Mbemba bo moninde balongoli bino jamais bokoti que la nyangala katawana ya Kanambe na Shadari basaka na bino bo monike balongoli bino il faut bo sangana bino tout bo sangana na diaspora tozala biso toza après to sangisi bambongo il faut minduki ekota kuna donc Kanambe yaki na minduki il faut longa na minduki ndeka ngana za koloba ke Kanambe faut zo ma solo na mbunchu bien na dikosi parce que soki Kanambe azaka na kati ceux qui Kanambe zaka vivant donc on nyo surtout on sala ezarien bino mo bomo ya ke Shadari tango ko gagner Kanambe ko zonga lisusu donc élection présidentielle ezalate parce que nazo répéter mutu mokote ako gagner Shadari na élection présidentielle avec machine à voter donc bino nyo surtout bo opposant na ndenge bozali bo sangana il faut Kanambe azo ma solo na mbunchu na una dikosi seule solution za yangwana sinon te eloko moko ekosala mate tokokota na ba trouble na lobaki onke opposant moko te to mona akufa awa ou bien azoki to mona kaka ke failu azoki botu na mutu abimaki mbango sala donc élection présidentielle ekoki kozala ata mukete donc bo tele melango ekoki kozala te donc vraiment 5 minutes à lelo na betaki c'était sur l'élection présidentielle parce que na moni congolais mingi ba pesi ba 100 000 na bango ba misusu donc bazo mona neti ke élection présidentielle ekozala pe ekoleka na ndenge oyo esengeli ekolekana ndenge esengeli te parce que bako tricher yango no moni ke l'état fingi mindele bakota te bazwa mbongo na bango te sino te bako zala na mo ya koloba bako sala contrôle yango na balingi esuka kana biso na biso parce que ndenge bako tricher to kolela na monoko mboka donc 5 minutes à lelo ndeka to lobaka nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires d'ailleurs comme vous en avez l'habitude de faire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a 2018, Kanambe kana chien, il faut avoir solo, na mbunchu ou na dikose. À très bientôt. Original. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo exaté. Pour pas la biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba, pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, Roka Bilinga, Sepela TV.